Bazaki 4 qui ont fondé Wenge. L'idée, c'était Masela. Moutayena Kombo, Jean-Bélis Mfumu, qui n'est pas musicien, paix à son âme. Et Mebouanga, c'est lui le signataire, il y a première réunion où il y a la commune, il y a Bandal. Et puis, Ranson de la forêt. Azaki Nante, Azakutute, na Kalina, Jean Bedel, na Kalina, Avana na Gombe. Et Rwana Zalakate na Wenge tangu ide wana zozo wana. Et puis il est jibem piana ayeko yana Wenge. Tangu wana Wenge zo beta nango lokola tobenga nango lokola mayoto. Cela veut dire beta nango ka po sepel sabato. Ça veut dire ba vacances Wenge zo beta. Jean Bedel longwe Gombe. Ayeko vana na dibambo mapenda kuna bino. Nde asala nango test. Uwe razali. Ayoka yenda zo yemba. Abia fecho yemba kitoko. Malgré Baloba, Ouerana, JB, ce sont les compatriotes, frère, mais Ouera Moukola, JB. Ah oui, non, mais tu as aucun été. Né à partir de Ouana Babito qui n'est là, poste président. Pour Akimate. Né poste qui président, et là, tati, tout le monde a les lots. Nabino bande ko balandia Congo Millennium to pesi penza ba joyeux anniversaire na bato nyonso oyo bozali ko sepia moko nabino ya mbota malelo joyeux anniversaire nabino to présenter pe ba condoléances na biso le plus attristé na ba famille nyonso éprouvée surtout na famille Masela o penza ba utai ko perdre maman na bango matanga ja semaine oyo nde ezali ko bima to présenter ba condoléances penza na Didier Masela fondé ya Wenge, ya clan Wenge dont toé bango lelo et ba condoléances na famille Mobimba ba yo ba koufeli ba condoléances na clan etant ba clan Wenge na mona ba Kijabon ba Eric Lusandu ba champion Magusho Sango na mona ba Dieudonné Os Osango na bango nyonso siko donc ton ota na musika na mona les rassembleurs Paulin Polesha quoi na mona pe non mon abino donc ton on présenté ba condoléances à présenté ba condoléances ici le sang Nicole Batafé bébé Faïla bino nyonso bana Bandalian Marie Bonga pourquoi pas aussi à Judith Bonga RDC bana nyonso Bandal bon moko consommons Bandalungwa na présenté bino penza ba condoléances parce que maman Germaine azali souté ba condoléances pe na nenga ba bokilo parce que biso to botana bango ensemble na Mireille au sang auto présenter ba condoléances na famille Kondenda quoi. Lelo tozo sola ma solo ya clan Wenge nanya sala Wenge kombo Wenge uta wapi yango pona bino to yambi lelo pito kas bao bayebi tolanda ebisaki bino te na yambi pona bino pito kas to solo la boye baiti boye biye déjà bao bayebi Wenge bao bayebi te to ye baye lelo mbote na vie pito. Merci Tatana mbote mik. Grand fois y a parlé parce que Wenge sope bana mike mais Wenge histoire to e bien on maintenant to découvrir si ko Wenge penza ensemble na bino grand fois propre donc to sola no ma sola Wenge combo ya Wenge nanu e uta wapi. Merci de toute façon na longo na chapeau pour dire mes condoléances na famille Masela. Les fondés. Combo ya Wenge, musique à 4x4, tout terrain, la classe et la différence. Et bandagna na Wenge te. Ezaki idée oyo Masela Zwaki. Et puis bandagna ba pesa ngo combo na Selio star. Mais Simba gite. Et pesa gite lokola Wenge zalaki équipe ya football. Oyo samba robeta wana. Belis Wenge Zika. Il est pas ça si Fumu Mobutu. Et puis il faut Tatiana Wenge za mukolo na Victor Eleson bien. Oebite. Na ebite. Wenge va fondé en 79. Bazaki 4 qui ont fondé Wenge. L'idée c'était Masela. Moutayena Kombo Jean-Bélis Mfumu qui n'est pas musicien, paix à son âme. Et
Et Mebouanga, c'est lui le signataire de la première réunion où il y a la commune ya Bandal. Et puis, Weranson de la forêt. Erwana Sikoyo, papa Yodi Azalaki wapi Jibe Mpiana. Te, Azaki na nte, wana Azakutu te, wana na Kalina. Jean Bedel, ana Kalina, avana na Gombe. Erwana Zalaka te na Wenge tangu ide wana zozwa wana. Et puis, il n'était même pas le premier musicien recruté. Premier musicien recruté instrumental, c'était Zingzon, le docteur. Oba bengi bengi emeboa, bazomena alemwanga. Mwana tonde. Yenda qui premier musicien instrumental. Mais na histoire bato bazoko yemba la danse azali. Ya Jean Machio azali. Ya Jean Droumer. Ah, azalaki wana en tant que Droumer azalaki. Les bandeli à ma solo nyonso wana zo se répéter sima et banda écoute pas ban félicité et bandi na décane. Et qui celui qui fut le premier président c'était Frank Mulumba. Grand frère Bapi na décane kuna. Nde omoni tant wenge vandi wana ba ndo beta masolo ba pesi kombo wenge bandimi on lokola bana ya quartier. Ezaki solo na bana ya quartier. Ba beta ka ba sepelaka yango wana nde ezalaki na ibite. Donc Wenge toloba ki Wenge zala on kombo ya équipe ya Bale. Ouais, c'est kombo équipe ya Bale o yokta ki pa Vieux Domi Wenge. Nkolo kombo azali. Vieux Domi Wenge. Et ça qui équipe ya Bale. Donc cela veut dire ba Vieux Médard Simbi ba ki na kati ya équipe wana ba Lacoste. Bazala ki photo signaler pe que Vieux Domi lelo aza ba Congo ba Zaïre pour na bana ba diaspora ba comprendre. Donc na sens wana ça qui na équipe ya Bale bazuka kombo abi aloko kombo na équipe wana mingi ba bazako boya ngo babite. Et cette équipe la bino gagna na ngo kututé. Mais to habite kombo wana zo sonner. To chango na kombo wenge mais balinga ba chango c'est le star. Et simbite babito chango wenge musique sans tenir compte de musique ya vivre la musique té. Et on appelle Victor et Salamité. Wenge c'est Salamaki déjà avant. Et Marcel a été là l'initiateur. Aimé Bouanga, le signataire. Celui qui a porté le nom Jean Bélis Mfumo. Celui qui Owazaki Mutoyo Ntsone comme le cofondateur Azaliwana. Et Jean Bédal Azalakite. Wenge zo bandimi yango ba adopter ngo ndenge zalaki ndenge wana. C'était ça. Sikoyo Jibe Mpiana ayaki na Wenge na moment nini? Jibe Mpiana ayeko ya na Wenge tango wana Wenge zo beta nango lokola to benga ngo lokola mayoto. Cela veut dire beta nango ka po sepel sabato. Ça veut dire ba vacances Wenge zo beta Jean Bedel Longwe Gombe ayeko vana na dibambo mapenda kuna bino. O Zolanda aye wana ko vana na dibambo. Tango ayeko vanda na dibambo azaki oleka na ye. Atambola kana ya koti aye aoleka na ye na tunnel. Tango zo na tunnel wana répétition zo sala makuna te pa ba Jean Bélis et ça na tunnel na dekane. Azoleka. Et ça ma tunnel à dekane dimbaboma. Ah. Tango zo leka wana ezaki na musicien ezaki na Wenge parce que ko boy bateke na temps wana celui qui était star c'était Deno Star. Deno. Ça veut dire muto ayemba ne kulusu eswaleli. Ye wana non ye pa uta Wenge ye wana nde aki leader et loko sala ke alongwa ndengwa na zalaka problème ya mama na ye tango asi mobali asika ayebeka bande konende bazaka en famille ezalaki bazo vanda mais esali siko ke abeti ndeko na mobali ndeko na mobali funde pa papa na ye ayebeki kaka papa moi c'est mama mobali ya mama azo babi oh mais yo ndenge nini obeta mwana ngabi na beti leki na ngati abi obeta leki no pone daye banga za tata na yote déjà tant to baraka tokei toke ba vacances na mboka to kosa ko toke na biso poto blessure wana sala de no longwa akoma melo makambo ya bonzambe jiba zaki ko lega na ye mukolo ausoma mafuta mbila na tunnel et muto fenge ga monter na place royema na répétition à Calais et jiba zo le kanaye azo yemba na yeba mutu mo zo lemba petit mo zo yemba wana zo yemba kitoko boy Jean Bélis nda yeko lobabi problème ezate na okende ko luka ye na okutana za petit na biso ayuto kota siko kalmi na dibamo mate na luka ye na oya na ye et jibe mukolangwa ye ayemba nzembo ya Senza oya papa wemba oya Kofi
ayaka na viva nzembo asenza nde boni okonyokolo nzoto boye amelon seza oh nde asala nango test wera azali ayoka yende azo yemba abia fecho yemba kitoko malgré baloba wera na JB ce sont les compatriotes ba frère mais wera mukola JB leki ya wera et JB tangwa ye wana babi le quoi zo yemba pecho zo yemba bien amati pas comme place wana parce qu'il était ténor à makasi abi non pecho ko kendete ne à partir wana babi to kinela ye poste président pour akimate ne poste qui président et la tati to mona lelo sikoyo tosola na place on peut na yepi to casse to lukana ko comprendre parce que ça nze momo boya ya wenge jibe mpia na yemba ezalaki mokolo moko e na dimba boma Didier Masela wera sonde jibe mpia na ale makaba basangani basali wenge muzika mouvement ebimi Adolphe Dominguezi Selebula baye na omera oyemba siko erwana ti obete absolu solo anoka li solo ya Selebute na oka li solo ale makaba te na oyoka na ebiti erwana siko ba ale makaba bazaki wapi na histoire fo bat baye baron na wenge il y avait des présidents administrateurs ou bazaki ba donateurs et il y avait des présidents qui étaient de l'orchestre. Dans le présent orchestre, nous avons un seul président qui est JB Mpiana. Dans le présent, JB Mpiana est le 5e président ya Wenge. Musique à 4x4, tout terrain, la classe et la différence. Il y a Liboso Zarana Niami Balena. Le président est Franck Moulumba, mon décane. Et deuxième président, il y a Sol, Papi Kimbi, persona grata. Et troisième président, il y a Solo Gouemani. Et quatrième président, il y a Vieux Mavo. Et cinquième président, il y a JB Mpiana. Na katia makamwana baba tu babo sanate. Le premier administrateur de Wenge. Moutouassa premier kit ya liboso ba kende ko louer pour Wenge et répéter. C'était pour les Polecha. Na Vieux Moko babengi le président Kaniki. Aki na ba Congo. Bangonde Polecha louer ba kiti. Le président nani personne grata Papi Kim yem talouaka sale et wana bazoboka kimoko pour le chanvoama papi vekani kimvoama kimo zarakala bazako inde fambongo pas pour le chapeau babeta les premiers administrateurs et Belis Mfumu azaki kozwa mbongo asnel na régie des eaux azondima ko sacrifier pour Wenge répéter et tant ozomona ba Blaise Bula tozoke na histoire nozo ke no le solo Blaise Bula, Ale Makaba, ayaka tant que soliste était. Moutake ko luka Ale Makaba, c'était Zingson. Parce que Zingson a mona tonde, Ale Makaba mona baluba, ate ko luka ayeko ya tant que basiste doublir ya Masela. Wana et loan les agité ayeko ya ndengwana. Tant ba ye bazofanda, o mona ka lisolo ba yemba wana ba défaut ça na Wenge c'est quoi? Ezali ke babeta mingi li solo batu ba ya ke li solo batu ba banda Zoka nde la dance montana pe azalaka chanteur ngi fortuna makamna so bana yo fortuna parce que ngaza mwana ya ango moni kuna ango kisantu kuna sima moto na moto place Olympia ezali la dance za source ya maso batu ba négliger ba boto ba osa na robeta li solo na ye au mona ke ba Vero Jani ba kina orchestre na bango kuna kala Vero Jani rena ba bravo kuna yo kola ba nino wana Wenge zali mais station japonaise ali déjà et Wenge tant bazo beta li solo bazo yemba wana ezali solo ya bazo fonder kaka mais ba fonder ngo na ndenga mabete ba fonder ngo par rapport que 79 wana ezaki mo li yoto et 86 tango yoko vanda vraiment que Wenge bando banda musique bazuko cha banzembo jibe ache banzembo na ye bando kubeta ba Fifi Sol la princesse banzembo bele ba ocha wana et yango histoire bandi ko banda siko a partir à bango ndo moni ba yemba par rapport à bateau ba yana bango ba Blaise Bula ba oyebi ke Blaise Bula sala nzembo test na Wenge oyeba nzembo sala ngona nzembo acha na quartier la terre pa Willy Bula yo nzembo yo tikinga yo mane nzembo wala asala ngo test yaki nzembo na ye apesa ngo Willy Bula
et Adolphe azaki déjà muto azako ke na ye poto banda kala banda 68 69 Adolphe comme on est un bébé comme Adolphe est bébé comme on a beauté là bébé il était danseur à Defao mais azaki muto ke na poto soignera déjà bien namba ba musicien wana ya ba wenge presque bazalaki azo soigner déjà kitoko mais batikala otikela Adolphe micro ta boaka boy mutu Adolphe aoyemba bakanga micro esprit wenge esprit wenge ezaki esprit moko ya tanga classe zana éducation bien yeba kolata azala kitoko mutu siko yego yana kombo wana BCBG c'était JB bon chic bon char mais batu ba l'équipe belé na wenge et puis ngane na obeta sola wenge na obeta ngonyoso ngate usula wenge za nzungu mutu na mutazana soyi na ya kobwaka isa makamso ko chapenga isa mamsu bato bazali bandeli ba kobwaka pe ba koloba mais biso tozoloba nga kopesa nga droite na loba mama viva nazana droit loba mama wenge muzika wenge maison mère te wenge BCBG te wenge muzika 4x4 tout terrain la classe et la différence nazana droit koloba ya alors ba Blaise Boula ba yo ya sima Blaise Boula yo sima ba mission bazalaki déjà ba yalaki Blaise Boula yo sima ba Adolphe ba mo sima mais eloko sala ke balobela parce que on ezakali yoto ezaki obimate ba jibende tan ba yo cha ba mulolo ba yo cha ba fifisol ba yo cha ba nzembo bel ne yeko bimsa wenge yo beta na ba VV Center et yo beta na ba premier concert ya wenge beti na moto et maintenant on a tout ça que pour le chaloua bakiti et papi Kimbaloua sale maintenant moto beta na ba Olympia wana et au bimé beta concert à VV Center ti à l'impe la pe ba négligeraye oui bien tout n'a pourquoi ba négligeraye pourquoi ba négligeraye à l'impe la tant que élève Mayemba Mulolo la premier album et nzembo yo ba négide ba nzembo yo ba nzembo belé oyoka ba nsoma bo Alain pela mtape sangonson oui bien mais l'on y est ça là qu'Alain pela moi yimba muti poza élève on muki avec élève akobi maire wana te et wana loi ezala kat mineur akobi mayemba te aki mwana élève akobi mai bando yemba te mais Alain pela yemba na premier album ya mulolo ya wenge abimate Wenge c'est une famille. Wenge to bako kabola yango te c'est une famille ba vandi ba soudé. Et puis wenge yeba yango. Persona Mobelis Mfumu. Persona. Premier concert wenge ke beta na inscription en télé. C'était Paul Bel Agency pour les Chabelis. Ndo mona obat bakufa. Mais mutazindima ko sacrifier wenge ndengo wana zal ndengo. C'était Belis na kena kota na gota mbanza ngungo obat ba beta solote. Amela makia mobimba. Oui bien. Mais a bénéficié pe na masolo wengete a bénéficié te pona mutema mabe ya batu balingi belisa koma poto te pour les chayo kende poto à partir ya Marie-Paul nde otomona Marie-Paul a bénéficié kombo ya wenge c'est à cause parce ba foleta ce sont des cofondateurs bandima ko céder kombo batekelango Saddam Hussein parce que wenge le Paris manifeste à Marie-Paul a défini hôtel mama wenge tellement te wenge ki bongo te ozo kombo wenge ozwango wapi ba polesha ba tellement na ba belis parce qu'ils sont des cofondateurs ya wenge mais ba to beta li solo te ba ida ba to belé o ba to ba beta te lelo tozo kamwa lelo wenge ki boyete wenge muta osimba kisa te wenge bimi na lupemba na ba to ba bimi ndeke lokola wenge ba te mais belis andima ko kota na grotte mbanza ngungu tatiana andima ko mela makia mobimba na gota manzango wanso kocho ko bima te belisa ndima bima pona wenge e ngana ovana na yenda ko moko na omona belisa ndazo sufuli bomo belisa olia bikila makambo bele belisa lezo akufi akoza mitema mabe jiba zo ki idea mema belisa batwa telemeli ko mema ete belisa yo kufa akufi ndenge ni muta pesa kombo wenge akufi e na day yaki problème ngaza na ba enveloppe ba tunyo so bazo mbongo ba tia ba mbongo na nango eza scandale sono ba no betelo solo na chana za scandale na obeta solo te na lebite so na koloba mais eza scandale mais Belis akufa pe asona mfumu na pe talarara tozo sola masolo penza ya wengele ona pasimi na mutema penza oncle ya masala ngai Fridaus mokonzi meli
maladi yango wana pe ya mfumu Beliso wana wenge pe ba wera ensemble ba jibe mpia na ba soutenaka ye. Je suis mieux placé surtout côté voilà. Na mona pe les rassembleurs Paulin Polecha tanga utemi kilia ka wana Belisa zara malade ya otala ye mais siko to luka to ebeske wenge po yo zara na mfumu heure nyonso. Ouais, na ngai bisa yo boye. Il est grand à regretter à bâton mfumu ezalaki ba Angel Sosongo. Et Kiro ezalaka kala le 8 ça suffit. Au bazaki ba basio ki toko. Angel Sosongo de loin en 16 ans à Londres. Les qui a José Sosongo à José. JB azora idée ma casse avec une Belis à Rosalante parce que Moutaya na JB na Wenge c'était Belis. Mais Salinga passe pour les Chayaki c'était ami de tout le temps de Belis. C'est moi qui est dedans. Tout n'inga binangai Torosani pour na Belis. FC Mpaka ngani na vani na ye ngam na yozo charge ya Belis na suka ma maladi nyos na bitoto que la Belis ata matela po la mutazo bela mazolo à la place c'est am seza goza bien te et pour les chabim sambongo na ye a soutenir ya na bilamba apesa nga kutu ba costume a blog be nabité costume opesinga me vona pesa ngo Belis était que soigner pour za malam jiba avait l'idée mais le sala nga passé au monde qui master ya Belis Sensone mais de la forêt nazo ba posalo pasité mais nazo ba ki ozaki na kanda Belis à partir à combo ya wakamba Wengel Paris nenge Belis a salagi azu combo Wengel apesi ngo pa ya Marie Paul kanda wana vanda kino na mutema makasi parce que ki master na yo na yebi ngo master na yo makasi mais mingi va soutenir Belicité. Na eu Adolphe à la dernière minute en sa tournage à côté nanda ko si Belis na ni to ça la poto sung amatika e mo eloko et muto a contribué muto le bosso temps bazo Belis a kufi c'est Adolphe Dominguez atika imbongo na ye calmement masoleze Belis on a na bete ça la bienté mbongo attend tika on pas baja maître baja on me yaki belé mais que soutenir Belis boy et Belé va soutenir Belicité même toi qu'on comme Marie Paul na poto avant même Belis na poto c'était Marie Paul mais ba songi kota ki mo Belé bon to comprendre que via mutu za ba combat personnel tout ça vivant nzamba sunga izala malam. Merci beaucoup vieux Pitoka zobe masolo tokoti pe na masolo ya mfumo peza parmi bao parce que moi ignorance moi ekota ki os osango toluka to na pena torozela ba champion à ma gauche déjà janvier na Kinshasa torozela yo est-ce que aussi parce que ba Feli Konde ba Vietimbo ba Mavu Benz ba Eric Lusandu est-ce que bango aussi parce que nami kilipe ya poto ba na poto pe ya bandal pe baza ebele ba Nicole ba Tafe bango sko ba baza voilà petite c'est moi en Syrie moi na meme ba Tafe okolongola ba osango obeta na ngana benga likarne asobeta na equipe Wenge wana bayama bazaba sima ba jibe oyibe loko moko zali na bana banda lokolongola ba Vuvensité okolongola ba Gilles Biselele te okolongola ba Billy Merde okolongola Michel Lapité okolongola ba Riclete okolongola ba Médard Simbité okolongola ba tubaza ebele otamso ba mémoire réseau kima fait biblio sur le foule okolongola bango te batu ba kimo ebele c'est la fait ils ont soutenu Wenge c'était la famille le sala nga passe eza baza misika bazani Wenge c'est la famille bandal biso ki soudé siko ba Francis Kalombo ba yaka okota na Wenge ndeni
Francis Kalombo a s'intéressé à qui na azaki mwana bandal a uti na yeme a s'intéressé na wenge makasi te erwala. So wengel Paris to kola to on Francis Kalombo ni masola El Paris a soutenir en fort. Bah oui, parce que Francis Kalombo aza musika bo ba bokilo balikombe. Francis Kalombo biso tozo tanga na ba 5 anciens. Wana sko bazaki na ba Edi Maziku. Te okotanga Edi Maziku te, Edi Maziku aza leki. Il faut tanga tamsu ba Claude Funonga. Edi Maziku aza leki, Edi Maziku asala rebelle l'honorable Nzamba Pambola yo. Asala rebelle mais na tango okotanga to okotanga ba firo nyembo na dekano yaki makambe bele ekiri ba Funonga yaki makambe bele Edi Maziku te, Edi Maziku aza na tango wana te na tango wa wenge. Donc yaza leki. Aza leki parce que ba Claude Funonga bazali. Hein? Bazaleki. Ça veut dire bato ba belé. Donc Jiba Lobake yazane mwana Gombe na raison, a mwana bandal te. Jiba Lobake za mwana Gombe na raison. Mais l'esprit o evanisie c'est nal. Bandalo e moni salima Gombe belé na kin. Ngaku na rebetsa ba scandale. Oyebi ke ngaza fondateur a Matolo. O bat baganga na kin uti na kiri wenge. Jibe esprit bandal. Jiba uti Gombe mazora diplôme na Gombe tazu na baka yao. Oui bien. Oui bien Jiba zo na baka yao. Jibe pas aki voisin ya ba somplio à Magouche na Ososango. Oh mais oui, na si ko négliger bo sango te. Nena bandal ko négliger mutu te na makamba. Ça qui a apporté sa pierre. Et ça ba tu ba leki yo na ba drumer. Ba leki. Et ça na bateau ba leki ba musicien ba leki ba tout ba leki ba porta pierre na bango na wenge mais le wenge était négligé mais le wenge comme patrimoine boti maka obi tant ba ça rond-point wenge au moins ba tia 5 nzete wala bon mon nzete mo za 5 na rond-point place à la cause ezali boy ba 5 ba tia ezaka nzete mo za 5 wala boy ba za pourquoi signe les 5 administrateurs oyo bango bazara ba administrateur Makaba Ide Masela JB Wera Blaise Bula basala mwanzete et maintenant seconde to komi na minute wenge zo sa nini pona bandal te wenge na minute zo sa et négliger bandal pourquoi bane belé bato source belé ya wenge tikala kisusu eloko ya bato te wenge komaki mwana oyo ebimaki mokili metango bimi mokili balongwe ba bandal ba komo futela ba boti ba bana banini toko kozala ba on peut torter wenge souffrir wenge souffrir ils la okaka na permanence au kaka pa ba emebwanga ils ont musicien mona sapatu mo ils la na Weston ils ont na so misa patrouille sur formité il faut ya bundana na Weston wana osomona ba uti na pasi ya kunyoko amana ko defa lelo moni wenge wana ba mami sobolai ba contribuer na ba wera le moni wenge lelo moni ebimi boye lelo ba kimi pani bana bandal ba trop exigeant na wenge comme habiteni Marie Paul ayeko ya et comme makambe belé ba jibe ba okene musika na félicitaka so tali na ba qualité faut tu na ngana ebisoli kamoro na ba qualité tu vas voir que JB c'est un père JB ebi ko supporter bato Emenson a koka supporter bato Nson déjà d'habitude azara timide parce que boîte voyez baraté où est rançon na ramtali kukuma akamtali kukuma kolobaneza qui difficilement mais où est raza muto abimisi tremper bato babimi pe bakei na wenge bako négliger muto kwa où est rançon te bako négliger emebwanga te bako négliger Tite Masela te Ngwagazi bako négliger Belis Mfumu te bako négliger Pole Chate bako négliger Basolo Gwema te bako négliger bato belé bazawana même bagika kesekuna bazali bato belé bazali ba mabius na badimba boma na moni ba sœur na ngai bali pasa kuta bali kombe basalati ba clip ya ba wenge oh mais oui wana sko yero ya wenge tango komi ba Marie Paul balongwe parce que tango ba kei wenge yo ya ba osala ba nen basali parce que c'était toujours elongi ya wenge bali pasa basali yango ba dekina nani na deli basali yango mwasi ya Francis Kalombo na mwasi ya Eric wa Barikle
basali yango oyo benga maseba basali c'est parce que c'était les clics. OK bana on a dit bambo mais ça barba mo respecter bato ba négliger yango. Il faut bato ma baya ba bongsi di bamboma ba che ba couleur ba che makamu nyonso il faut ba cha monema ba poser yango na di bamboma. Boza bato faut ba féliciter bino di bamboma dekani lelo kuna mona na ba osho kuna pa na vivre mona ba cha yango molokai. C'est parti mais ozuba osho ozuba dekani ozuba oyo ozuba boete ozuba ntiri ozuba batetelo zukuna eza ba baraba mo faut a féliciter. So nazo beta lisolo ya wenge c'est parce que ngai na ne abandal atangi na gardien na foyer atangi na 5 acier na ba master na ngai ba bieza ba abandal na ba debandal so siko pena vie o tala siko lokwa neti penza vie pitokaso tali penza caméra conseil nini oyo ko pesa na clan wenge e conseil za moko kaka tozonga na bolingo tozaki nango obi mukomsu tokenga na vekis na matanga ya mfumu tokoti na bureau ya Selebu ingénieur alobina soma loba moko abina wenge tolingani te lelo nga na komi lelo responsable la ministère ya culture naza un de bango tolingani te na wenge wenge fo bolingo wenge c'était la famille pe wenge za famille tala wenge etika su wenge te bimisi bato bele ba fere bimisi ba kaluji bimisi bato bele ba komi lelo famille wenge to zonga na unité na bolingo ezaki kala to longola ba intérêt personnel ba wera bosibo ngindi na bino ba jibe bosibo zui to zonga sa tal bon moko ya wenge ba Marie Paul ba Maradona ba Zing Zong ba nani ba tutu ba makaba ba bete loko moko ba masela et ça la biso bien pour les clans wenge to ça na bolingo soki nazaki muto na derayaki na lobaki mabe bolimbisi me nazo ba pona bolingo na bi muto ko sisa makamba clan zate to cheka ba parti mo ba mungu ba to bele ba koloba makamba wenge mais tozong sa unité wana bandal nous sommes toujours unis bana bandal balingani tozana lo lendo na biso mais tolingani ngana zolo bela yo tatiana nga ki joueur na kati ya bandal na ki be musicien na pergola biso to beta ba lever des rideaux à wenge na ranti su ba vie na nga ba dengos de mwanga na PCP ba mbote vie liot mondobe ba mbote vieux lot azan archive vieux lot azali photographe azako kang aki na makambo na maison mete aki photographe aki na ba archive a wenge vieux lot azana ba archive wana elamba yo relati tam se toboka elamba tam azana ba archive vieux lot arape joueur batu wa barate arape joueur zamba pambole na kadana place azali donc histoire wenge za makambo belé to condamner mutute to songa ka en famille le longa na clan wenge veki sazali asusa biso le biso to malgré to yebi nzambe lelo mais to ko bossa na tena ko lobango parce que c'est notre famille to lingi yango makasi to lingi pe bango basali makambo belé ils ont contribué jibetika na mutema na botata ouera tikala kana mpepe no ndongo tfula batu parce que c'est le fondateur les pole cha azana yemora yebi le